Lo saco à toute la famille Belinda Ben TV et à tous ceux qui regardent Belinda Ben TV, ba papa, ba maman, boye bolamu na chaîne Nabiso Belinda Ben TV, tozana masolo ya ba maman, bandeko, ba maman tuvanda to solo la. Toye to solo la likambo ya bolingo. Likambo ya bolingo, pourquoi Jili a perdant maman na ye, po libota ya maman na ye ezanga ki bolingo. Libota ya maman ya Jili ezanga ki bolingo. Et sali que pona libala ya Julie, maman ya Julie akufa. Bandeko nanga tolanda lisolo ekote ya biso tozana bana tozana bandeko. Makao mususu e bandaka de le bas âge. Tozo mona entre bana na biso bolingo ezozala te. Peut-être tozo mona que non c'est normal bana bazana omike ceux qui bakoli eko changer. To sala attention. Na tango ya kalakutu mokile ezalaka mwa malamu. Mais mabe ezalaki lelo mabe ekomi lisusu ya koleka bandeko nanga kimotema mabe ekomi partout na mutu ayebi yo te bandeko mutu ayebi na ye yo ta monaka yo kaka na musika mais yina yo aza capable ya kosala likambo moko ya mabe ou peut-être na libota no bakosala ngo te bato ya mosusu totika nano bango totala nano sikoyo na kati vraiment ya libota yaya leki okokende kokotisa ndeko no na se ya mabele kaka pona likambo ya libala mwana bali libala ezalaka likambo ya esengo oya famille ya ba Julie ekomi likambo ya mawa ya pasi tolanda liso na biso tina suka bandeko to comprendre mais nazopesa losako nano na mama nanga losako maman Hélène Lukombo losako na yo mama motambongo moninga lote napesi yo losako napesi losako na mama nanga Valérie Boubiayo motema ya papa André Valérie André losako ya maman Georgette ya papa Willy napesi yo losako na yo yangoyo losako a Vivi ya Nanterre zwa losako na yo ma belle losako a Mami la Douce boutique Sibi na Château d'Eau napesi yo losako yaya zwa losako na yo losako à tous ceux qui regardent Belinda Ben TV bandeko nanga oui kimotema mabe napesi pe losako à mon mari Afo Bainge le boss napesi yo losako kimotema mabe bandeko nanga toyoka lisolo ya Julie abotami baza 6 na libota mama ya Julie babotami bango misato mama ya Julie aza mwana suka na libota ya bana misato Julie aza na katikati ya libota na ye baza 6 alors lisolo eza ndenge nini Julie mama na bango azalaki na bayana na ye mibale bazalaki na bozwi bazalaki na mabala babandaki kotangisa bana malamu babandaki kolatisa bana malamu kolesa bana malamu leki na bango oyo aza mama ya Julie ye azalaki moto ya ba voyage alors soki akei voyage azongi abandaki koyaka na mokumba tolobi bien ba Julie baza 6 bandeko nanga tokanisa sikoyo ndeko na bango soka ake voyage akoya na mokumba ake voyage akozonga azonga kaka na mokumba ba papa bayeba na kate oya boti bango kaka na Kinshasa Julie alobi ba papa wana baza papa ote oyo mabota ote kokendo lakisa batu ba papa misusu ezalaki mito esalaka nango te donc pona bango vraiment botata ezalaki te ba mama kulutu kuna bazo vivre malamu mama azalaki soki akei malgré ça botaki bana misatu bana 6 abandaki kolandisa nyonso ba Julie bazokolisa ba leki na bango bazoya na sima mama akokenda vandi soka akolisi mwana ndambu apusani mwa muke amonike mwana akoyi kotika na ba yaya na ye ale mama simbe nzela kei Julie alobi mama biso tokola na lopango ya famille ya ba mama bazaka na lopango na bango bayaya mama kulutu lokwa bakendaka mama ndatikalaki responsable ya lopango wana azalaki na société des fois ba locataire bazalaki donc ba Julie babandaki ko vivre moi mbongo ba locataire mais ko lia ya pasi
kolia ya pasi ko vivre ya pasi maman abandaki vraiment ko kipe bango malamu te bazalaki de temps à temps ko kende pa ina ba mama kulutu mais Julie alobi mama Belinda soki to kipe ba mama kulutu oui to kolia malamu to kolala mwa malamu mais ko nyokoma ko sala misala ko loba na biso mabe ko chola biso bakousin na biso na bacousine na biso banda ko considérer biso te tozaka lokola bana misala et yaki ko koma na moment moko to koma ko décider to kena biso pa ba mama kulutu te to banda ko kende ko tikala na ndako na biso mais mama zalaki soki mutu pe ya matata soki awuti voyage aye biso pe wana toza bana tokoyebisa mama tala kuna pe ba mama kulutu babanda ko sala biso boye ko beta biso ko nyokola biso ale mama pe abokende na bandeko na ye malgré azalaki muto ba considéraka te mais mama ya ba Julie azalaki mama ya matata alobi soko akei ko tombokela bandeko na bango ko tomboka ko silika ko loba makambo Julie mama ya Julie na bayana ye babandaka bazaka vraiment na bolingo te bazalaka vraiment na bolingo te Julie alobi mama to banda ko kende puisque tozalaki na choix te toyebi ke ba mama kulutu na biso bazali mutu na mutu azalaki epa na ye mais toyebi ke ba mama kulutu na biso bazalaki bato abosui to banda ko kende soki to vandi na ndaku nzala loki to lobi to kende mais to kokoma kuna to komi ko regretter to zonga na biso ko to vana na nzala bolingo ezalaki te entre mama na bango na bayana ye ya basi mibale ba Julie bakola ki bongo alors na kokola bongo esalaki ke vie ya pasi Julie alobi au fur et à mesure bazo kola mama lokola zaki mutu akokende mutu ya komela mutu ambiance bango bakoma ki soude mama na bango ya banda ye kozala na bango azoyebisa bango alobi bana bino ba papa bino ba mama oya ko bima zwi ata lipa wana ye moko te po soki olie lipa wana yo moko yeba ke bandeko no bakolala nzala bozala na bolingo mama ya ba Julie azalaki mama oyo bato bandai ko considérer te mais azalaki na maloba ya malamu bandai ko te ya bana na ye alobi bozala na bolingo ba oyo bakokende ko sengi ba pesi yo kanisa ba yaya baleki Julie alobi na famille na biso mama Belinda tozalaki na bato apusu mais bana mike tozalaki na ba porteur mais ba jeune ngai nazalaki mutu akokanga basuki tozalaki bato apasi tozalaki na bana misala baya nanga mususu bandai ko kende ko sala misala epa bato po bato zwa te loko akolia mikolo ezoleka bandeko nanga bambula ezoleka ba Julie lokola bazaki bato bakoli na koluka alobi mama Belinda makambo na biso ekomi kofungwa moko baya na ngai baleki na ngai moko ngai na Julie akomaki koteka na kato na ba boutique oya kato bandeko na ye basalaki ba connaissance mikolo elekaki tolobi bapusanaki bakoli bakomi kokende ba Chine bakomi kokende ba Dubai bakomi ko voyager ko sala makambo po makambo lisolo nazobetela bino tie koma na niveau ekomi ndeko na biso ya mwasi oyo azanga na poto asali na no 6 ans na poto te tolanda lisolo eza ya musika ya kalate eza vraiment récent alors kaka ndenge mouvement ekomi ba Chine ba Dubai ba Turquie na pasi wana bandeko nanga bana oyo ba mama kulutu batangi bango baza bata logique batu ya moi vie ndenge mususu mais Julie alobi mama Belinda biso tokola ki na pasi eloko nyonso komona il faut luka musala nyonso ba proposer au pesa bandeko na ngai ya mibali na ya basi biso nyonso tokoma ye bato akoluka makamula biso c'est comme si nzamba sungaki biso efungwami biso nyonso tokomaki na bato ya action oya kei boye oya zongi boye bandeko langa ba oyana biloko na kotiango na place azalaki na boutique na ye donc babandai ko vivre malamu mama na bango lokola azalaki na vie ya koleka avandaki sika moko kaka na lopango oya baboti na bango bazalaki susu te mama ya ba Julie abandai ba Julie banda ovanda na lopango ya famille bakomi kozwazwa bayaya mususu na baleki bakomaki na engagement na bango bazwaki bandako na bango po balingaki kovanda na lopango ya famille te ebandaki kobimisa ba problème nyonso ba mama kulutu malgré bazalaki na babomengo na bango mais koswana ebandaki kozala mingi mpona makambo ya lopango nzamba yaki osunga bango alobi mama Belinda mama na biso tolongolaki na lopango wana tozwelaki ye ndako akoma kofutela mama akomaki vraiment na bamoya bien mais mama Belinda mama na biso azalaki moto ya matungoli
azalaki pe lokola biso tokomaki na mwa kosunga ye mwa kosunga te me mama akomaki kolata malamu azalaki posé baleki na nga mibali bakomaki na ba voiture na bango ezaki keno mwa likambo ya famille ezali mama soka ngaki otala bandeko na bango bande il faut ka okendo tike na voiture libota déjà ezalaki ya ba mama na bango déjà ezalaki na mwa kolingana te bazalaki na bolingo te mais Julie na bandeko na ye bango nyonso 6 bazalaki na bolingo ya makasi bandeko na nga et puis nzambe apambolaki bango côté ya ba mama kulutu banyokwami batangisi bana bazalaki malamu bafere bandai kosimba makambo ekiti nde tolobaka 6 et baluki 9 ba mama kulutu bozwi ekiti vie ekomi ya normal bango nyonso mibale bana na bango ya basi na ya mibali ata mutu moko te oyo azalaki lisusu na niveau ndenge ba Julie na bandeko na ye bazalaki bato basalaka na bureau te mais bato oyo bazo vivre malamu na niveau ya Kinshasa bana ba mama kulutu misusu bazalaki bato ya kosala mwa bureau mwa nini me bazalaki vraiment na makoki ya malamu te Julie alobi mama Belinda likambo eza place wana te ya monene eza nini bandeko nanga Julie ayaki kozwa mobali parisien amemi mobali epa ya mama asepeli ekomi makambo ya libala babongisi makambo nyonso ya dot après bakosala civil na religieux Julie po aya na poto makambo se bongamaki babongisaki makambo na mobali na ye déjà ezalaki préparé libala ndenge ezalaka date batiaka mama yebi déjà bokilo na ye alobi mobali alinga ya il faut nakende bana bazana ba papa te bandeko nanga ata toswanaka ezakaka bango na mibali na bango na bandeko mususu toyebi na Afrique ndenge ezalaka mais oyo bandeko ya motuya ezali kaka bayaya mibale na bana bango na mibali na bango mama ya Julie ake koyebisa ba mama kulutu baya nanga toza na sango malamu likambo ya sengo tozo balisa Julie azobala libale kozala mokolo boy ba mama soki pe basepelaki te ambiance ezalaki ndenge nini toyebi te bandeko nanga ekomi mokolo ya libala ndenge ba facture ezalaka bapesaka facture biloko ya botata na biloko ya bomama mobali wana akonsideraki te ke non Julie aza na papa te apesa biloko ya bapapa te non basalaki quand même liste ya bopapa bapesaki biloko bapesaka mpona bopapa bapesi pe biloko bapesaka mpona bamama super babiloko nyonso toyebi oyo bapesaka bandeko nanga coutumier esili bamama kulutu babengani bango mibale bayebisi mama ya Julie yo yebi ke tozalaka misato na libota osengi biloko ya libala oyo koyebisa biso tozala na esengo mwana azobala osengi kaka biloko na yo na ya botata Julie aza na papa te biso toza na mibali pourquoi ozwi biloko ya botata opesi epai na mibali na biso te po bango nde mutu babokolaka Julie ozalaka mutu abikende kotambola koya na bazemi mutu abokoli bana na yo bazalaki lokola papa na bango eza mibali na biso bandeko je crois na yebisi bino mama ya Julie pe azalaki ba mama oyo yanko azalaki ba mama oyo ya matata malgré ba bandai koloba na ye mutu esalaka te azalaki vraiment mama yanko biloko bapesaki libala mpona botata ye moko azwaki yango oyo pe ya bomama mbongo ya libala bakabolaki apesaki ba mama kulutu apesaki ba mama kulutu mwa biloko ndambo bapesaka mais oyo etali ba costume mpona ye peut-être alobaki ba papa kulutu wana baza ba papa ya Julie te ndenge pe ayebaki er ya zokende ba mobembo na ye bana babandaki koyebisa ye libota pe ayebi ndenge bana na ye babandaki konyokwama mais ba mama kulutu balobaki il a fallu azwa biloko ya botata apese pa mibali na bango biloko oyo ya bomama fallait mama Julie ndenge basalaka mama ya Julie ndenge basalaka ba facture basengi boye ye asalaka ba facture asala ba facture akendaki peut-être kolakisa ba yana ye je crois mais ba yaya wana ba mama kulutu babandaki ko réclamer il a fallu basenga biloko misatu maputa ba mama misatu bafulaka mama misatu bakolia mama misatu biloko nyonso misatu lokola c'est comme si ba mama wana bazalaki mapasa bandeko nanga likambo ebandelaki bongo
biloko nyonso o mama Angélie na sima libala apesaki o ya kanisaki apesa bandeko na ye mbongo libala bakabola makambo nyonso apart biloko akolata bandeko wana basepelaki te baboyaki kozwa ekotaki mobulu na libota bandeko nanga bakomaki koswana avant tokoma na période ya mariage civil na religieux koswana ekotaki makasi bandeko nanga tokomona ngo lokola lisolo ya blague mais eza lisolo ya pasi na mawa ndenge ba mama kulutu baboyaki kozwa biloko mama ya ba Julie alobi eza pe mwana nanga boboyi kozwa biloko na pesi bino biloko bokoki kozwa mbongo ya libala tokaboli lokola bolingi te bolingi kaka babandela facture bapesa bino ba super nga pe na kopesa te oyo nga nasengaki eza pona mwana nanga ba mama wana baboyaki kozwa biloko bapesaki bakendaki na mabe bavandi bandeko nanga bazovanda na koyokana te bazovanda na koyokana te Julie kuna na mobali na ye bazobongisa makambo ya libala po mobali ayaki nano te atindaki batu baya kosala libala ndenge ba représentaka fallait mobali aya après baya kosala civil na religieux mais coutumier muto a représentaki mobali bandeko moi mikolo elekaki mikolo ya mingi te date ya coutumier ya religieux basi batiaki na ya civil ya kokamwa bandeko nanga ya minene bandeko nanga kaka na kozanga bolingo kaka na kozanga koyoka na toyebi kaka kya bango baswanaka na bango babongisaka bango ata ba discuter na bango bazaka ka famille singa famille ebendanaka mekata na kate oya ba mama ya Julie ekomaki nde ya mabe bandeko nanga tant kaka mariage coutumier esalemaki ti bapusa na pene ya kosala civil na religieux koswana o ezalaki pona makambo ya biloko ya libala soki totali malamu bandeko nanga ba mama ya ba Julie baza misato soki ata ba mama kulutu balobaki ke lokola facture eza ndeko na biso mobali pe aza ya poto aza na mbongo senga bakimbundi misatu senga mapapa misatu senga boye apparemment Julie alobi balobaki eloko te mama na bango ake kotalisa bango ke Julie azobala soki basololaki makambo ba facture eyebanaka te pourquoi eyebanaka te puisque tokoyeba pourquoi puisque Julie azui tanti makambo ya mabe koma azui tant lisusu ya kosola na mama na ye ya makambo ya libala te puisque ayebi ke mama na baya na ye bandongwa na kaka bongo mama ba considéraka ete mama azalaka ne muto valeur te mais biso nzamba sali biso grâce mama akomaki muto akotambola moi chauffeur ya ba voiture bandeko nanga moi kolata super ya malamu kolia malamu komela malamu azwaki pe moi studio na ye na Kinshasa ya malamu oya bandai kovanda vraiment ki motema mabe ekotaki bayaya o bazalaki na bozwi o ebozwi silaki pona bango moto azalaki moto apamba na famille na bango akokaki kokoma na niveau oyo mama ya Julie akomaki te maloba ekomaki akoloba mama be o asimbi kisi o asali libana na ekisi o asali boye mabe ekomaki mingi na libota mais esukaki kaka na koloba te Julie kuna azobongisa libala na mobali na ye bazotinda biloko ndenge ezalaka ke pona mariage religieux basi bazwaki basali makambo nyonso etikali quelque temps totiaka kaka 2 semaines ya mariage bandeko nanga mama ya ba Julie alalaki lokola tolobi azwaki ndako ya kofutela studio alalaki vendredi ake kolala kokendaki kolala samedi ayokani te dimanche ayokani te mwana moko intuition sala lobi mama ayokani te mama tambolaka mama bengaka nyonso mama tungisaka nyonso ayokani te soki pe mwana moko ayokaki nzala kaka ndenge ezalaka no loboko ya mama ezalaka kaka elengi akei abanda kotoke porte bazofungola te balocataire pe balobi depuis samedi à mon année vendredi na buto azalaki bato musu ba témoigner bimaki bato musu pe ba loba biso to mona ke ti azokota zolala azalaki na ndako tozoyoka télévision zoloba bandeko samedi à mon année dimanche à mon année dimanche na ba 18h bana ba moni kaka moyen te ba bengi téléphone oya ya mama tolobi ça fait presque 5-6 ans. Donc, c'est vraiment récent. Babandi ko benga, téléphone, moko banda ko sonner, moko zo sonner, de soutena ba courant qui ezalaki malamu te ba ko soit décision ba buka porte, ba ko buka porte, ba kutani na maman azalaki déjà na bon moyen de sous-souté. Moyi ba kotité,
ba voyou ba kotite mais ba kuti mama azalaki na mbetu te alali liwa oyo ya kobundana mama ya Julie. Julie atikalaki na 2 semaines po asala libala na ye bandeko nanga. Ezalaki pasi. Julie na motema na ya lobaki libalo ekosalema lisusu te. Mama akei ndenge nini? Mutu nyonso akomaki kolela. Mama belita asali eloko moko te azongisi boye te maladi te eloko te. Liwango ya ndenge nini oyo pezaki ekuta ya ta na mbetu no yeti baluki baye kokuta ye na se. Na azalaki na position ya malamu te bandeko nanga. Kolela pasi kaka ndenge ezalaka na bamatanga bato basangani kolela. Toyebi na bakuti mosusu pe na Afrique ata awa na poto pe esalemaka eza na bato mosusu akufi me mutu azo profetize na voix na ye azo bimisa maloba oke mowei azo loba. Alors Julie alobi bazalaki na libota bango nyonso bato nyonso bazalaki ndenge matanga ezalaka. Ezalaki na mama moko ya mokolo azalaki wana akomi ko bikola ko profetize to loba ndenge ezalaka akomi ko loba mais na voix ya mowei ya mama ya ba Julie alobi mama Belinda voix ya mama na biso mezo bima na munoko ya mama wana oya yebaki pe libota na biso te. Alobi ke non babomi ngai pona libala ya Julie mutu abomi ngai eza mama kulutu ya ana ye atangi kombo. Abomi nga pona libala abomi ngai po bana na nga bazwi. Abomi ngai po lelo na koma kolata. Alobaki ngai na kotikalaka ko assister na libala ya mwana na nga te. Abomi nga pona Julie. Yango Julie nazo yebisa yo. Libala na yo ekosalema. Atanga mama no naza lisusu na bomo ite babomi nga mais yo libala wana ekosalema okokende na poto. Kolanda te ngai mama na ona kufi soki otikali bako okozala na bomo ite lokola nga mama na yo bana na nga bozala na bolingo kaka bolingo na lakisaki bino mutu akosa bino te mutu aloba na bino maloba mosusu te alobaki maloba ebele oyo libota e confirmaki ke maloba oyo na mongongo oyo eza mama ya Julie. Batu ba mama kulutu bazalaki wana batu nyonso bazalaki wana epesaki mobulu bandeko nanga. Belle famille ya Julie bazalaki po Julie basi babalaki ye. Bayokaki bayebi ke Julie azana botata te. Ba mama place nde makambo ya mabe bimi famille eksalaki neti kabwana bandeko ya Julie batombokaki. Alors belle famille eza na ba belle famille ba bokilo mosusu bazalaka malamu bandimaki. Julie bayana ye baleki na ye bazalaki na mwa bozwi. Kaka ndenge to expliquer ba lobaki lokola mama na bango bimisi maloba anata za lisusu te bakokunda ye et puis libala ya Julie ekosalema mobali ya Julie awutaki na poto ayaki ba sistaki na matanga kokunda mama na bango awumelaki te bakundaki ye et puis Julie alobi mama na salaki libala nanga bato bazalaki mingi te basali tozwaki ya minene ekomaki limiter l'essentiel tokendaki na civil. Pasteur a bénir libala na biso lelo yongana ya na poto. Mama na ngai akufa po libota na ye bolingo ezalaki te. Alobi mama Belinda to lakisa bana na biso bolingo. Mama na biso azalaki mutu akosambela te me mutu abandai koloba na biso nyonso bolingana bozana bolingo yo soko zio pesi leki to bandai komona ndire mama azotungisa biso me ekotaki biso ezaki no ngai soki na zwi ndeko na nga zwi te na ozala malamu te ata na bimaki na zoluka na yeba surtout mwana na biso ya suka biso nyonso miso eze kaka ipana epoto ata mama azalaki na er moko azozala wana me bolingo elekaki entre biso bon moko ezalaki nzamba apambolaki biso me ba mama kulutu na biso bazalaki na bolingo te entre bango baye ko satiaki motema mabe pona bango balobi moto ya pamba moto na libota na biso azalaka na valeur te moto na libota na biso abandaki koyekisa biso soni kaka ye bana na ye babongi kaka ye akomi sikoyo kosala biso tolobi bien Julie alobi mama Belinda mama nga pa azalaki moto oyo matumoli soki azata na chauffeur ya baleki nanga ata azalaki na posa ya kokende pa ba mama kulutu te soki kaka lati kitoko fa kendo beta tour kolakisaki ngai oyo bobandaki kochola lelo na komi malamu yango to sala ba tension na bolingo soki eza na mabota to kosala mama bete to sala mabete
Mama wana ake na se ya mabele ezalaki moma oyo nzamba abongisaki pona ete. Julie alobi mama Belinda, mama na biso azalaki moto mabondeli te. Soki na lobi kaka ke mama na biso bandaki ko bondela na kosi non. Azalaki na ye moto mabondeli te. Alakisaki biso pe makambo akokende ba église te. Biso moko mwana na mwana komaki koluka ko bondela passe lekaki. Tozalaki bato akobondela. Mama na biso akenda. Ngai na sala quand même libala. Po soki maloba ane bimaki te na ngaki na sala libala te pona passe ya mama nanga. Mais malgré ça, maman bimisa ki maloba sa kufi ke libala fo salema et puis ngana ko voyager libala salema ki complication ezalaki te po maloba ane banaye ko bima mutu akokanga bana nanga azate bobominga me mutu akosimba bana nanga akolandanga. Donc alobi banzela na bango efungwama. Au bout de 5 ans bango 5 baza déjà awana poto mutu atikali na suka kaka mwana na bango ya suka akoma kovanda na belle famille na ye. Nzambe apambola bango. Bazalaki na bolingo makasi ti lelo baza na bolingo. Mais mama na ye na libota bazalaki na bolingo te. Mama na ye ya Julie soki ake na se ya mabele po bolingo ezalaki te na libota na ye. Bandeko nanga lisolo oyo na ye nango po to lakisa bana na biso bolingo. Bolingo eza très important. Bana na biso kokola na bolingo bandeko nanga eza important pona bango moko et puis pona biso. Likabwa malamu oyo mama ya Julie atikilaki bana ezalaki bolingo. Baza na bolingo ti lelo. Biso toza na bandako ba mama ba papa tozo mona ya mususu bana toza na bana. Mais soki osombeli yaya basket leki atomboki pourquoi osombeli yaya ngai te? Soki yaya sali leki mabe leki azoya kufunda. Soki bakomi ko beta yaya bakomi ko gangela yaya okomona leki azwi kimi azoseka ba beti ye bagangeli. Tokolobaka non bana bazamike bana mike ba raisonnaka bongo non ba mama. Il faut total ka bana biso ba réagir ba comment ba façon bana biso bazo réagir. Toza ba mama toko comprendre ata mwana fundi ke yaya sali mabe leka sali mabe. Soki omoni muninga oya ye kofunda komi ne sengo po yo beti muninga mona na komona bana bazo seka non malamu te. Mingi bandaka kaka na bana mike. Ki motema mabe azaka ke no ya na ngaza malamu te leki na ngaza malamu te mama ko yiko kipe kaka leki te mama ko yiko kipe kaka yaya te ba kipe yaya leki asiliki me ko siliki ozo mona goma ke mwana na kanda. Pourquoi ye ba kipe yaya leki asiliki ba kipe leki yaya siliki non bandeko nanga to lakisa bana na biso bolingo to yebite mama ya ba Julie soki bakolaki na bolingo lolenge nini. Apparemment Julie alobi ba mama nanga bakola bato ya koswana batu ya concurrence mais bana papa moko mama moko. Batu ya kofingana yango esali kiki motema mabe ye kokota moto azalaki na se moto apamba atombwami olie bandeko mibale basepela bamonaki yango lokola libako bakomi kotala mokili to bandaka kofinga ye bana quartier babandaki komona biso tozo finga ndeko na biso tozo loba lelo ya zwi ekomi soni pona bango. Mais soki bolingo ezali ata ndeko na oyo ya zwi oyo azangaki lobi ekozala par contre sengo ekozala pasi te soni te ki motema mabe te oyo bango ba profiter kaka pona libala ya mwana bali mwana zana mama moko. Babiloko ezalaki ebele ezalaki kaka maputa te ba super te ezalaki pe na biloko mususu ebele ba pesaka na kibo mama na famille ya mama. Ezalaki pe na mbongo oyo mama ya ba Julie asalaki ke bakabwana na bandeko na ye mais pona bango ba super fallait ezala kaka misato. Mouchoir de tête ba foulard fallait ezala kaka misato ba collier fallait ezala kaka misato. C'est comme si bazalaki mapasa wana nini nyonso pona koluka kaka esika oyo bakokaki kotia mabe. Yaya wana maloba ebimi abomaki leki na ye famille endimi pona bango ezalaka bongo maloba elobami ba confirmer makambo mususu ebimaki oyo vraiment ya famille bayebaka oyo mwasi wana bimisaki balobi eza maloba ya solo. Tokote ya bana biso nene bandeko nanga.
biso maman na biso banda ko lakisa biso ata moi discussion moke lika moke ou bien bozaka kazaki tozalaki na slogan na biso ya famille zaki bo bolingo erozo benga mama zo yebisa yo ya bo bolingo bozala na bomoko au fur et à mesure tozo yoka bolingo ti lelo toza na bolingo toza na famille moko tokolaka na bango na quartier moko na Kinshasa. Bana wana babanda ko bunda je crois bandeko nanga baleki nanga bakoyeba quand même babanda ko bunda mikolo nyonso ba yaya na baleki bitumba ezalaka na famille wana yaya omona yaya bundi na leki bundi na yaya mikolo nyonso babanda ko bunda bolingo ezalaki te basi bakolaka bazalaka ba yaya pa na biso mais soki babandi ko fingana mama wana banda ikolela nyonso mais biso bandeko nanga tout la qui s'abana na biso bolingo na ba internet na ba réseaux sociaux eza na ba astuce ebele oyo balakisaka ke po bana na o bazala bomoko basa na bolingo foko sala bo mais biso toza bana nzambe liboso to lakisa bana na biso mabondeli ko bondela et puis côté ya bana na biso bolingo dès le bas âge bazana no bana mike soki yaya zui leki sepela soki leki azangi yaya sunga mais nzamba sunga bino nyonso bozwa po bolingo ezala makasi ezala malamu mais soki moninga azangi yo zui moninga zuite il faut kopesa ko sepela na pasi ya moninga te leki yaya soka zana pasi ezala lokola yondo ozana pasi eza makambo to koyi koloba na bana biso ba misusu balobaki bozwa mai ozwi mai lobi maloba osangisi bana na yo tout autour ozopesa bango mai wana bamela ba mususu pe ezalaki mama kozwa singa liputa kati singa azwi akangi asangisi bana nyonso asangi abibino bokozala bomoko toyebi te bastus ya bokoko ya baboti eske eza efficace to sambela o eza important to lakisa bana na biso bolingo bandeko nanga totala lelo ndeko maman atika mokili kaka po mwana na ye ya mwasi ya bali kaka po bana na ye o bazalaki ya pasi nzamba sungi bango bana bazwi normalement maman wana soki azalaki muto mabondeli na lobi bongo po Julie alobi mama na ye azalaki mama ya mabondeli te peut-être soki ayebaki nzambe bakokaki kozwa ete puisque eza ba malédiction sans cause ezalaka nul sans effet. Pourquoi bokoyi koluka kosala moto mabe po abalisi mwana po bapesi ye maputa oyo eza droit na ye abotaki ayokaki pasi bapesi ye maputa lata bamususu bazalaka reconnaissant bandeko na ngai ya na ngai leki na ngai akolisa mwana oyo mwana abali na pesi yo biloko nyonso ya bomama zwa misusu pe eza bongo te po bango bakolaki na bolingo te malgré ba mama kulutu bandaki koyede bana me na ndenge ya kofinga na ndenge ya konyokwama ezalaka vraiment na ndenge ya bolingo te mama pe ya Julie alobaki ke non ngai pe komi tango na nga na sepela me bazwaki esengo na ye bakati yango pona kimotema mabe ekoma na mabota kimotema mabe na ba camarade na ba voisin na ba collègue na ba inconnu mutu amonyoka na njela sepeli na ota sali o mabe na ba entretien ya misala okeka ko passer entretien mutu azo faire passer entretien atali kaka corpulence na yo sepeli na yo te aboyo swa musala pourtant ye batie na musala po kaka faire passer entretien mais okomi liboso na ye atali kaka ndenge oza motema na ye sepeli te aboyi pe ezate ke non répondre mabe non alingi te kimotema mabe ezana bato belé bazana la haine ezana bato belé bazana kimotema mabe alors nzamba ko épargner biso soki tozo prier le plus important eza ya kolakisa bana na biso mabondeli ba mama ba papa oyo ba kanga kabana na bango singa basangisi bango bana boza na bolingo eza malamu za mabete eza kindoki te ba oyo ata osali bongo suka na yango kusukisa na mabondeli po ete maloba oyo lobi ya malamu pona bana na yo eza inefficace ba mususu na yo ki balobi ba melisaka bana mai azwi mai ya sambeli pona mai wana asambeli asaki maloba bana nga bokozala na bolingo ndenge bozomela kaka na nini oyo bokozala bolingo bokozala ini bokozala malamu ala zwi mai akomi komelisa bana na ye abondeli pona bana wana toyebi te ba pratique ezebele mais oyo ya malamu
eza kaka ya kobondela mpona bana na biso puisque tobotaka bana tobotaka mitema te tokoki mpe kotalisa bana na biso mais soki nzambe asungi te nzambe asali grâce na ye te ke maloba oyo biso toloba ezala na effet bana bakokende na mabe mpo mokili ekomi mabe kimotema mabe nde eleki Jili Mawa alobi na ya na poto nasala libala nazolela me naza oblige nasala mpona tosa maloba mama anga na ya na poto nalelaka nyonso kolela mama na boti mwana bandeko na nga baye na poto biso nyonso tozangaka te soki tokutani tokanisa mama na biso ndenga bandaye kosala mais bato ya mokili badeside autrement mama wana sepela na bolamu ya bana na ye te bamama kulutu wana ti lelo bazali bana na bango bazali mibali na bango bazali mais toyebi te mabe oyo basali banani bakofuta yango bango moko bana na bango bakoko na bango kimotema mabe na mabota kimotema mabe na bato babotami libumu moko papa moko mama moko soki eza ata cousin cousine bon eolobama aya bon aza cousin aza cousine mais oya papa moko mama moko mabe kimotema mabe po kaka mwana ya ndeko na yo abali po kaka bana bandeko no o bazalaki na pasi bakomi kozwa nzambe nde moto apesaka toyebi te kibozwi ya bamama kulutu wana soki ezalaki kaka ya malamu ubi ezalaki ya malamu te bazalaki bato bakisi ubi bazalaki bato kaka ya normal losambo déjà toyebi bazalaki nango te peut-être nzambe akoki kosala bango grâce ba comprendre ba bongola mitema ekozala malamu mais yo na ngai ndeko tokoteya bana na biso nini ya Julie eseleka lobi mama nazwi leçon bana na ngai ifo balingana famille ya mama na nga balinganaka te po soki bolingo ezalaki ya solo nde baboma mama na nga te ngai nakoma kolakisa bana na nga bolingo mikolo nyonso tongo midi pokwa il faut bozala na bolingo il faut bozala na bolingo il faut aimer ton frère le frère aime ta sœur il faut alobi ekoma lokola donc akoma osala bana torture na nzela pe ya mabondeli ko accompagner na mabondeli biso pe tolakisa bana na biso bolingo mwana moko soki akomi kosepela te na bolamu ya ndeko na ye foto kotelemela yango de le début que non ozwi kanisa moninga moninga zwi sepela moninga aza na pasi wana eza ya yo kosepela na pasi ya ndeko na yo te kosepela na kozanga ya ndeko na yo te kosepela na malheur ya ndeko na yo te bondela mpona ndeko na yo ozwi kanisa mpona ndeko na yo ndeko na aza malamu eza lokola yo za malamu ndeko na aza na pasi atosungaka osunga kolobi ke nombalo na komi na suka mais soki bolingo ezali suka ezalaka te suka peut-être ozangi mais ozozo okanisa ke non ndeko na ngai mwana mama na ngai mwana papa na ngai azolia tenga na olia lobi na tindela ata lipa mwana ya na ngai mwana mama na ngai azwi mwana papa na ngai azwi nakomisa nzambe mwana mama na nga balisi to balisi to kumisa nzambe normalement il faut ezala nde bongo bandeko na nga vraiment tozala na bolingo na mabota tozala na bolingo na ba famille bolingo ezala na ba camarade bolingo ezala na ba collègue malgré toyebi mitema ya bato te mais na part na biso tozala na bolingo mais bolingo oya lelo na ye nango beaucoup plus eza pona mabota na ba famille ndenge toza na bana na biso bandeko toteya bana na biso bolingo tolakisa bana na biso bolingo bazala na bolingo entre bango na bango po soki baza na bolingo bandeko na nga biso kokola na biso ezala malamu bana na bana bazozala na bolingo pourquoi pas balinga biso ba parents mais soki bana bazolingana te na biso ba parents baolinga biso te okoma vraiment ke no tokomi mibange ke no moya kobongisa mbeto eza te mwana yaka kobongisa mwana komo yoka nkele même ya kochanger drap ya maman ou bien ya papa mais oya za na bolingo akotala mabekele wana te akotala soki nini te akoya vraiment mama na ngai aza na place ya malamu koyokana lelo eza tour na oyaya lobi mpe ngai na kokende sunga mama na papa lobi ngai nasungaki yo kuna okipaki papa ngai nakipaki mama na papa mwa oyo yo mpe mwa wana sunga bango tala leki okuna aza na problème boye tala ya yo okuna azwi fo tokende tosala boye yango nde bolingo ezala bandeko na ngai toteya bana na biso bolingo et puis tobondela mpona bana na biso po lobi na bango ezala meilleur
to bondela pona ba yini na biso et puis to rendre nul sans effet ba condamnation na ba malédiction o ezana ngo na effet vraiment il faut to bebisa yango na kombo na Yesu Kristo. Merci bande konanga to komi na suka na émission na biso masolo ya ba mama to kutani mbala ya sima pona ba rubrique na biso mosusu. Je vous dis bye bye.